Comment mouké les solo tous on a mouké sima Rwandaka au bandi musique wapi pena na spécial au goût ya la musique. Ouais, Rwandaka bandi musique na ba orchestre quartier na pesi président Zaoul Mvoma Mbota Tro na Ngiringiri na pesi Papi Magen Mbota Tro vient na Lipembala bana Ngiringoto boyebi Rwanda Rayeyo, on a banni la Nouvelle Miami et pas à présent on a qui Lipembala, tant na Longowana, na staff London, tout ça on a Chantamissine, Bill Clinton Payaga wana les kaka, tout ça qui n'a pas présent ferré, ouais. Yo zalaki avant Bill Clinton toi. Ouais, nazalaki avant Bill Aya à Longwa. Bill Aya Longwana parce que Bill déjà bandako boka danger bandakala. Donc, ça on essaie Panzana qui staff ezo lukaye, Romli Fakenzo lukaye, Hermo Jolino, abandoko bina, ngama muspon Macintosh asala na ba maison mère, to mamba sala ngana mona na étranger. Bato ba bien ndete ba ekamu sara bango. Makamwana do sala ngo banana bo mwana. Donc, Bill a un succès sur Genève en musique, on a IBG, on a guerre. Soit thème na quoi entouré, donc on a mon pépé mon boy. Molaka solo ya munoko. Toto funa basoka. Tolia basa, c'est la nouvelle danse. Hey, ça c'est pas ça machin. Escalade chache make-up, 2 fois T, barre de 32. Gologo teza roya. Diaga basoka. Dansa basoka. Pourquoi basoka? Moi c'est na yo bamba. Eh, moi c'est na yo batelaka. Oya baninga. Piao. Kobaniko se masturber et ça conseille nakin biso lingo mona mamsuka danger mais mundele a revendre sa mutazo te yaye ba noko be balingi savant trop a kotina kikoso alinko se masturber azanga mo sabala masafko jaribu yo somo yo clean yo vaseline yo eluke tu compagnie eluke. Zakari Mwamba, Petit Sacle. Zakari Mwamba, Petit Sacle. Zakari Mwamba. Allez, Petit Sacle. Petit Sacle. Petit Sacle Mwamba, papa la prince. Nous sommes de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. La chanson Eke Mosika de l'artiste MCJ Maroua fait plaisir à Pakarene Maki. Mokondi à la Roche-Chirion, Pakarene Mbaki, Mokondi à la Roche-Chirion, pourquoi pas Dario Kimpanga, garçon Schengen, Balobi Pakarene Mbaki, Mokondi à la Roche-Chirion, vraiment Oyo. Et chanson Eke Mosika, vraiment ça le plaisir, Nabango, pourquoi pas Maître Chris, Cicero Bakumba, Bofoya, psaume 35, moi Nandaku, soit de servir les autres, Maître Chris, Cicero Bakumba, Olivier Kabangou, Ligue des Jeunes, Diki Kalongelei, du chef, pourquoi pas Songo Bekopé. Jolie Malanda Black Panther, l'européenne, vraiment Charabondo, il est bien direct de quelque part. Freddy Walelo Morata, 100% Bofaya. Bon, merci. La chanson vraiment vous a fait plaisir. Je suis ici sur ce plateau avec mon premier invité qui est Rwandaka. Rwandaka, c'est un artiste et musicien qui a évolué au sein du groupe. En fait, Delta Force de Godelo Fombo et JDT Moulopoué, Kabose Boulembi. Maintenant, aujourd'hui, il fait sa carrière solo. Et avec lui, on doit essayer d'entretenir à long et à large. Bonjour et bon dimanche, Rwandaka. Ouais, bonjour Zakari Mwamba. Bonjour à tout le monde, on a parlé, ainsi que patron de la belle Ephraim Musique, monsieur Ig Binafile, Trangueta, Nostradamus, Tagre, Namoni Mamor CG, Vinci Loulou, Mokonzi Nangai, Namoni Koko Chagazulu, Arnaud Wambi, ainsi que mon vieux Nangan à Londres, Gauthier Bell, les rois d'Angleterre. Na katsa Londres wana donc roi Zara Moko Gauthier Bele les rois d'Angleterre na pesi mbote kitoko. Vraiment à part ça bonne santé bonne makam. Ouais santé kitoko moi na bela ki moi demi mais radier siko moi ça va ya omoni ba dimanche muso banda benga ndo ya te santé la ki bien te mais nzamba sali grâce siko c'est bon donc ya on a Naza à l'aise, donc Toutagi Luanda, na patron à la belle Ephraim, donc Ephraim Musique et Mema Angola, donc na salaki
produit le show place dans Salaki Atlantico. Donc tozongaki na minute sur Rwanda kaza na studio azo préparer deuxième plan naé où ils a Frondaka ba benyango bar des 32 za Golgotha où izoya azanga mwasa bala masavko escalette a che make-up. Donc izoya kala mingité. Ouais toya wana to meka mo mukeli solo tozonga mo mukesi ma Rwanda ka obandi musique wapi pena na spécial goût ya osala musique. Ouais Rwanda ka bandi musique na ba orchestre ka quartier na pesi président Zaoul Mvoma Mbota Tro na Ngiringiri na pesi Papi Magen Mbota Tro vient na Lipembala bana Ngiringoto boyebi Rwanda Rayeyo ngana bani na Nouvelle Miami et pas président ngeza ki Lipembala tant na longo wana na staff London tozana ba Chantamissine Bill Clinton payaka wana le kaka tozaki na ba président Ferré ouais yo zalaki avant Bill Clinton to ouais na zalaki avant Bill aya alongwa tant zo bora kramuto modi kembe bizo na Janta parce que ngana zalaka doubler à Chantamissine à l'époque. Donc Bill ara okutana staff ouais okutanga na staff London Bill okutanga na staff London ouais ki Wamli Faki moi je pas vu joli non na ndenge ya balingwa la kuna donc na ndenge ba Willery donc Spawn c'est mon ami Spawn il a parlé à Kala ya Tongo donc tsengo kudi bende ya man Nathalie Kalonji donc na pesi mbote donc papa na babinat donc na pesi mbote skazali donc au Soudan na yobi donc na ndenge système Spawn Makito tsengo kudi bende ouais ngaze doubler changer Rwanda garien na zaka doubler agent Amisini ngai bilaya kolongwana ya parce que Bill déjà bandako boka danger bandakala. Donc ça on essaie panzana qui staff ezo lukaye Romli Fakezo lukaye Hermo Jolino abandoko bina ngama Spawn Macintosh asala na ba maison mère to mambo sala ngana mona na étranger bato ba bien ndete ba ikamusa bango makamwa ndo sala ngo banda na bomwana. Donc Bill a un succès sur Genève musique on a IBG on a guerre soit thème na quoi batu bantouré donc ça na mu pepe mo boy so répéter za la cherry wo mo aza cousin ya pasteur Coutinho qui était président à l'époque a mela ba ma terrasse pour na Spawn Macintosh donc Bill mezaki maboulou na ye donc il nzamba pambola ye donc voilà quoi dans le staff London n'avait pas président Godelo Fombo. Pas président Godelo Fombo. Le président Godelo Fombo, Azam Taliboso, au à côté de studio. Ça dit que comment ça moi carrière à musique professionnelle quoi. Si pas président studio si na fait dans Laurent Kadogo aux États-Unis as soliste donc bon ba pesa magou même muta azwa kangeza rajino liaki. Dans la PCI, directeur il n'y a pas présent Fali. Oui. Donc, vient dans la Dinolia qui m'a à télémanga côté à Moula, côté à Maté. On a tellement un mouvement trop, mon avis, na prochain vie, na bivien, na un mouvement fonaya. Et via Benisanga à l'époque, bazo répété na bandel ska ba kumba ba vélo, on a venu ango, pas Charlie la Suisse. Donc, Vétino Lia qui m'a taillé dans un orchestre, Vétino Lia qui m'a taillé Zagidea, il m'a taillé Sanga ba test, Marambutu na kutara ba Sputnik. Donc, on a pesi ba mbote, ba vena teka di Obanza, on a na maison mère atika na ba Mikili, na pesi ba mbote. À l'époque, c'est Gino Lia qui, oaza pas présent Fali Poupa, yé mutazwanga, yé mutaya na un orchestre, c'est pas Godelo Fombo. Voilà. Ça dit Michel Bosso à côté, c'est qui au studio. C'est Godelo Fombo. C'est Godelo Fombo. Ouais. Ça dit au Salara. Ils ont un album nini. Ils ont un album quoi désenvoûtement. Tu bois un Goldberg, moi ça l'angoisse à la maison mère. Tu bois un bisodé désenvoûtement, ça l'a rappelé bah succès nango à l'époque RTG Fonga Misika. Donc ils ont un succès makasi donc. On rappelle bah tout le monde va crier désenvoûtement na première pena et le salario. Eh papa longa bakento chanana. Ya balonga nkobo, ya tomela masanga, ya bwanse na njili. Tout le monde tomela bébé. Bébé, bye bye Likili, Luke Boubangi, je t'adore, un coup de flamme, pou. Donc bakri na boira yango wana na bandara générique ale kinzamvwete alimete gititalo ale kinzamvwete ya gititalo kinzamvwete beleli petit pelisa mwinde oh nalingi na monde yo moto yebindako yo moto yebesika ba plan ezali pa bye bye Likili ah oui Luke Boubangi je t'adore. À l'époque, donc, je viens de Godelo Fombo, merci. Je viens de coacher en studio. Et ça n'a pas pour ma camoufle. On a prévu Godé, on n'a pas président mandat chance. Après, pas président mandat chance, après, on n'a pas
Jules Moulopo, tu répété, ouais, dans la crèche, dans Massangé Mani, na Dinara, tout ça là, bon, pas président Jules Moulopo, Lelo et Mani, à comment naïe, pas ya président Fali Poupa, Dinara, à comment naïe, puis na maison mère, pas Kokonanga de la forêt, tant dans le mois naïe, pas président Kabose Boulembi, Yakotumba, Yakobia, national numéro 1, Nzeli ça. National numéro 1, mais est-ce que pas Kabose Boulembi, parce que tu vas découvrir Kabose Boulembi, aye na wana zakalara aye na bamoto na ye auti na boma alingi ya binisa mokili Rwanda kaya kweya na mabele Willy Mushenia sepela Charlie Mboshana ya segedi definzoni na kacha Kongo vigilant kudiama tamba dona Monica na Rwanda kankutu pito wana mbala mama salangai ale mwana mwindu tikami lula ba travail mbembe Johnny mbembe na pesi mbote à part ça na BTS sous plan mo oyo et puis ça na kanda na longwa et pas ya président Kabose bébé ça va a clipa yango to boka ngana ezai 4 minutes mais à final on a un système on a za parler za père aux ATF na rolo maman te bleu bébé promotion te tout ça la clip to kota studio bébé ça va ça va bébé et blaze si ça ma belle pète ça va osana mbongo lia kambongo na yo osangi mbongo Zakari Mwamba mela mai lutele mipamba na bar bima na bar bombo et chocolat bazoka ça va bébé afina yango c'est là on va promotionner ezali na makambo mena Zakari au TVT à côté moi yo yebi histoire na lingazuba mwana te po berite mfuki ba pekisanga ndaka lobela ba makambo na yo verite mfuki ya Arlette 16 plus hôtel la crèche na Victoire héritier mfuki big manager abisa yenga na président Montana Kamenga ba comment conseiller nga trop donc na retoucher sous te on a père mais yo yebi donc on les a parlé na pesivi na Kabose Boulembi mbote trop on a père mabe ala ki mais to bombango na seka parler aux TV vraiment merci beaucoup na seka parler je tiens bon dimanche PDG Trésor balobi PDG Trésor Trésor Olangi vraiment bon dimanche à PDG Trésor Olangi et bon dimanche à PDG Trésor Olangi motomoko très bien motema batu ya mama Deborah Nginzulu Olangi, lui vraiment couple moko très bien vraiment au bazar Olanda Bisso en direct des résidences PDG Trésor Olangi ya maman Deborah Nginzulu pourquoi pas Naïs Betamba table de multiplication maman Naïs Betamba véritablement social na moni bongo Assomata du Bac de France l'homme à la barbe blanche motema batu ya Renal Ngindu lui Assomata du Bac de France babi président il y a Asbel Salissa Bayo toujours continuer na Rwandaka embrasser carré solo ouais en tout cas non. Pourquoi l'animateur, la majorité, ils n'ont pas si peine pour l'animateur atteindre un objectif. C'est-à-dire surtout tant que l'animateur peut être embrasser carré solo, la musique lelo, tant que Bill Clinton fandi ça ma solo ti lelo orchestre zali ma tuyo soit animateur, tu as voulu faire carré solo non qui ne fera pas ta porte là-bas. D'abord, qu'est-ce que je pourquoi non, on a frappé porte dans l'orchestre parce que na binda ko bien dans le bar qui nous envoie tellement c'est qui talo yo muto biska ba plaisali na ebi j'ai tout ya orchestre donc mutako intimidé ngate mutako la ngate na ebi j'ai tout ndele kaka na bolobi na bi même polito ba leader ba bayenga ko changer ba palo za pas Zakari Mwamba na to sungano longwe OK na X au maman na mabelo ko na ebi j'ai tout vos menaces na komana nga sel gloire à Dieu na kutana Ige monsieur Igbi na filet Trangeta oza producteur na ngai andima akwa na artiste o Rwanda ka akoma ko chaba mbongo na ye akoma ko chaba po akoma mimanga ba voyage akoma donc na remercier nzambe makasi na taka ma carrière nanga nzamba pesa nga pe mutumo akoma ko sunganga ndeto zaka na to sunga na TV. Vraiment, toi, tu as mais Azo Sungayo, bien sûr, oui, bien sûr. Azo Sunga pas, c'est un album, c'est un orchestre. C'est-à-dire, Ozo évoluer la propre zèle. Si. Mais est-ce que tu as vraiment l'élo? N'est-ce musique au Kende? Ouais. Rwanda, est-ce que Ozo Mimona qui n'a pas place un jour, peut pas mettre le son? Ouais, lobby Zanzambe, papa. Lobby Zanzambe, appelez-moi Monsieur Bar de Trandé, Gologote Zoya. Gologota, une semaine à couper, un jour en bâti, et Zoya, barre de 32, escalette à make-up.
Deux fois pour tout Zoya, tenez-vous prêts. Non, on a bête on a Monseigneur Macintosh, mais pour Monseigneur Ebissé na bazoka. Rwanda ko boagi bien, boagi ngame, falo ya aux orientations. Monseigneur, Goloko Tezoya, Afrobeat Tezoya, donc ça garde ça artiste confiance et belé. D'avant yo a des manager nanga. On a bomba marate, yo za manager ou manager artiste. Bien que hier mo famille ben na ramé, c'est mon manager na lo bango partout na ba TV, yo yebi histoire bazoka ni banda c'est que si ba clip mangamutu. Donc nous avons ko s'inquiétera ko tout à tout le monde na teme o yebiché. Ba pe artiste confiance lobi za nzambe na question tuninga, nzambe mto sala nga grâce lobi pe na Jessica. Nga fona travail kaka. Nga fona travail car qui se revani c'est ce que zolinga wana et ça boulot ba cria bien makamwa bien ndeti Elisabeth Zoya o asokola yezu makolo na ngomba Galilée ndumba yango ba ndumba tu batu na nga mikolo o to aza chel aza ndumba ba petsa cop batu na nga ite yem ta sokola yezu makolo ba eza cop na bango eza yando mona ba fazer na ba balabalo ebite pourquoi ya komi libanda so fano bengi ndumo tu ma tante no sala cop poani a expliquer yo ozo comprendre donc ba ndumba eza musala ozo comprendre Gologo Tezoya Elisabeth o avalozaki Jésus Ezoya mais avant yango eto souffler un peu na dans sa bazoka ezaki première opus na yo ouais bazoka produit dans la belle Ephraim musique ouais kitoko to kende to souffler un peu na bazoka ya Rwanda ka on se retrouve tout juste après. Le temps des sacrifices. Comme de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, sur le single Bazoka de l'artiste émissaire Rwandaka, Parakumando, Amela Grenade, vraiment Tozanaye, vraiment. Et dans sa Bazoka, et c'est le bon plaisir là-bas tout. Tout au basa pena ba fan d'ici be écran kuna na commune na Bumbu. Na Bumbu wana na moni bongo ingénieur Chico Koko, l'architecte expérimenté, ingénieur Chico Koko, l'architecte expérimenté, pourquoi pas maître Junior Mbundi. Maître Junior Mbundi au Sanate Gazizou le Mami Sapisseur, mon confrère Gazizou le Mami Sapisseur au bongo azo organiser mo bangé événement kuna na commune ya Bumbu au ba notable tout ba kenda sango na maison commune la commune ya Bumbu wana vraiment ba kozana événement où ils ont organisé par Gazi Mbundi Misapisseur vraiment et dans sa bazoka fait plaisir à vous aussi. Dans sa bazoka, l'idée. Oui, lié bazoka te. Apusana pembena chérité. Allez somba bazoka. Lié bazoka. Et pesa ka saverna munoko. Et longola ka solo ya munoko. Toto funa bazoka. Tolié ba ça c'est la nouvelle danse. Hey, ça c'est pas ça machin. Escalade chache make up. Deux fois te barre de 32. Gologo te zagoya. Diaga bazoka. Dans sa bazoka. Pourquoi bazoka? Moi c'est na yo bombaga. Moi c'est na yo batelaka. Oya baninga. Piao. Piao. Tiou. Ce n'est pas bon. Pourquoi dans sa bazoka? Dans sa bazoka parce que Natala qui mauvaise haleine ezali ba mauvaise haleine yali y en a ba fille na ba garçon ba ramunoko solo ata brosser munoko munoko e dégager car ba sali ça ngo pa vient na tsanga lubango ba ki si trader yali on a vanda ki non mutu faut aller à Shingom oko brosser petit moche Shingom ngo sona mutu oche Shingom pe ça saver na munoko et le ngola solo ya munoko et ça message moko ya makasi comprendre président de la République à Shingom ba boss Fazer Nani Shayer tout le monde allait à Shingom ou l'air à Shingom on appelle aller Shingom. Donc la boule Shingom, ils ont message mon appel c'est na batou, pas ça na Shingom parce qu'ils a il au mot où il a tout le monde, batou a mauvaise haleine quoi. Voilà. Merci beaucoup. Message. Tous autres qui sont pratiquement na souka poto yamba deuxième invité na biso. Et na évité Nakata Ephraim. Ouais. Mon label ya. Trangueta Nostradamus. C'est-à-dire au signé contrat pour combien de temps? Bon, on a épineza mamba ba contraté, on a dem ba contraté o ya ba 2 ba 3 ans des non. On a zana ya bisu zande o suspension indéterminée ndito lo ba indéterminé. Donc yena zana e tinga mona rolo ba boss. Donc on a jeune frère nanga moko nzambi fois pambola gaé ikbina filé Trangueta Nostradamus à croire un artiste oyo a oma ochabalar naé donc partout na sali chetemba na sali showbiz grâce naé vous comprendre nanga mona nga na sala ngote donc grâce naé azote artiste na sali chetemba na sali showbiz to uti Luanda na beti Atlantico na beti tudi lu show place na yé donc azo sala na studio donc azo financer studio yé pas dans la studio naé mais nga na sala studio na sur la vidéo ba reclipango Gologo Tezoya barre de 32 escalette à make-up ba s'il y a 20 ezoya kana mingité eza pour quand ndeza na to bulango ba avril
avril le jour na botama le 4 avril il faut bima pena na boulema le 4 avril il faut te boire kango donc ça afondaka et ça 3 minutes 30 na epena monde afro parce que ba Neymar Sente ba isinga Rwandaka ya na on afro beats ozo comprendre ya on te na afro Gologota azanga mwasi abala masavko Sharibu yo Somo yo Clean yo Mekako yo Eluke tu compagnie compagnie nzoto compagnie elle est là azanga mwasi abala masavko ale betela butu maboko obi on négligera butu fort hein pour na ba marié ezoya bar de 32 ezoya na émission Zakari Mwamba bar de 32 Scarlett a tché make-up. Azanga moi ça bala masavko. Na to pesa conseil na banoko baniko se masturber. Et ça conseil na kin biso lingo mona mamsuka danger. Mais mundele a revendre sa mutu azote yaye. Banoko be balingi savant trop. A côté na kikoso aliko se masturber. Azanga moi ça bala masavko. Sharibu yo, Somo yo, Clean yo, Vaseline yo. Yo. Eluke tu compagnie. Eluke. Jésus m'a Bazali Babala Marsabuko Oye présent na filé na loi na tofani na ville ali sabi sanga Rwanda ko yeblo bo ana ba bêtise obiki ba victime bazebele na makambo ba victime ba tilelo ebiso to vanda ba victime na ngwaza o comprendre mais na to banga ka fait didi kelo que l'habité eza message na to banga ka plan sur bimi mokonzi akoka ngango zo comprendre message non eza na message eza bêtise eza message na que nos patrons eza message bo ba mzee mtozo ba couper décaler zo beta pezo leka o eza message azanga moi ça bala masavu que eza bêtise na so pesa conseil na banoka olinko se masturber eza conseil o comprendre betela butu maboko o comprendre to sunga na TV eza compagnie ya honorable Junior ne Malemba o comprendre mais le tu peux accompagner en zoto hein ok tu compagnie papa merci beaucoup ouais donc merci beaucoup Bambote na pesi mbote na prête na kati à Londres Gauthier Bele vient na Gauthier Bele na Londres Gauthier Bele le roi d'Angleterre Pitou Kinkela mukonza kitambo ma campagne Pitou Kinkela Rwanda kaye yo libanga neza na album donc Pitou Kinkela merci na yo Zakari Mwamba pour tout au sala rapport na Rwanda ka na moni mamako Anderson Chimi na ordre du léopard autorisati we Popol kinazanga swage na pesi mbote ya trop donc mbote na bana ngiringiri bana kasavubu na lingarabino to Rwanda ka yo na studio numéro za plus 243 ya Willy Musheni plus 243 90 31 69 150 plus 243 90 31 69 150 na pesimbote na maître Cicéron Bakumba Bofaya soif de servir les autres maître Cicéron Chris ainsi que na Spawn Macintosh Bill Clinton Tsengoku du Bende Piné à train Yoyebi. Merci beaucoup. Rends-toi à côté de la régie pour souffler un peu. Na nzembo moko ya Ranso le roi de la forêt pour recevoir Michigan. Pour faire plaisir à Néné Lidjafa, papa qui vient à Rennes. Néné Lidjafa, papa qui vient à Rennes. Des fois, t'es Coco Néné, pourquoi pas maman Clotilde de Bondo. La faute de... Zakari Mwamba, Petit Zacle. Zakari Mwamba, le Petit Zacle. Zakari Mwamba. Allez, Petit Zacle. Petit Zacle. Petit Zacle Mwamba, papa na